bandeko bokoto to solo là. Bokoto. Ah oui. Mutukutina ve. Oluka kyango, ogosi sango. Mutukutina ve. Na betela bino lisolo ya nyoka na ligorodo bitumba. Bitumba nyoka na ligorodo. Nyoka zomi mona pomba. Et petit ligorodo yo na komelo mbala moko. Ligorodo alobi jamais. Jamais yo komelo bomangate yo betanga. Nyoka alobi tala mwa ligorodo na beta yo. Ligorodo alobi jamais obetanga te. Ango nyoka ango keli nyoka. Boa. Amunene wana piton. Bitumbe bandi na ligorodo. Nyoka za sire penza ke na ba capacité nyonso na mulai na nyonso na nyon donc force na nyonso la ligorodo non minute kaka. Pa bitumbe bandi boye nyoka za na avantage. Nyoka za na avantage. Ligorodo dia na position de faiblesse, baza na eka. Au moins petit na bisa ke na robeta yo. Ligorodo alobi rien. Obeta ngate. Oh, mais yo na sina kangi yo déjà ozo ya kokufa déjà biso. Ligorodo alobi rien. Obeta ngate. Oh, nyoka alobi hectare pecho na bo mai. Ligorodo makolo ko mokota na monoko wa nyoka. Greffe international. Ozo yo ka licence yo. Batabazo ba boyo ka licence yo, eza licence ya mikolo. Ligorodo nyoka ko momela ligorodo. Petit na bisa ki on a ko beta yo. Yo kaka alobi rien. Au côté ko beta nga jamais. Ah! Nyoka alobi me petit aza teti naza ko bazo kende déjà moi makolo ekoti likomi na libumu. Bazo mela ime azaka rien ko beta nga ite. Oh. Bazo discuter kaka nyoka za na avantage. Losa ko vie di balongo. Ligorodo ba melie makolo nyoso mibale ekoti etira motu. Abi me petit na bisa ki onende. Abi rien obeta nga ite nga na obeta yo. Nyoka moni we komi distraction petit na sina beti yo. Pa bameli etira monoko pamba. Abi petit na bisa ki onende. O moni place okomi. Nga so okoti yana libomboye po bimeza apasi. Abi te ngai na obeta yo. Ligorodo azebisa nyoka na kobeta mais entre temps ligorodo basi ba melie. Basi ba melie pe grande partie en autres ne côté na monoko nyoka. Pa mutu aumela kate na place nyoka azali, mutu abimeli. Affaire nini? Ligorodo alobite mutu yo azobundisanga pour rien. Mutu abimi lokola juge. Yo nini? Oyebika nyoka na mutu nya donc moi même osambi sezate mbala moko nzete ka babeti nyoka. Ligorodo abimi nyoka tika na komo baluka. Ligorodo alobi na yebisa ki nini? Parce ngana okomba na bando betaka yo kaka. To yebisa ki bino ke ata boyibi mbongo bolobaki to mesana ti. Bolobaki to mesana. Biso na bino banani ba omesana. Bitumba to yebisa biso na bino bitumba. Boza na mbongo. Boyibi nyoso bokomi na ba avion. Bosombi bandako songi na ba Dubai, bosombi partout mais biso to yebisa bino toko gagner bino kaka. Quel que soit ba mbongo boyibi. Quel que soit la tricherie, quel que soit le tribalisme, on va vous gagner. L'histoire du Ligorodo na nyoka. Bino bomoni ke bokomi na mbongo, bokomi na ba avion, bala moko bomoni kaka ke boko gagner biso to biso bino bitumba ici na note. Omoni guerre biso na bino. Et kosi la tête to ko gagner bino parce que toza na kati ya vérité. Bandeko. Chilombo place azali ayebi yango ba yebisa bino moni ba délégation ya kaka oyo. Omoni ba délégation ya kaka oyo ya catholique ndeke nda yebuli. Bandeko, ebo mama makambo ebele
yango la fois passée na teaki bato ya Tshilombo na bibo za ba stratégie te boyebi politique te. Comment bokoki kotinda mutu na soki na Ukraine botie ministre ya défense liboso. Akepe kotala minduki. Bakende bongo te botuna biso tosala politique te meto na politique mo ine. Bakende ke boke exemple na ministère ya pêche. Agriculture boke na bango kosala recherche ya développement ya agriculture. Boke kuna nzoka na se kuna botie ba ministre ya défense ba nini ba vice ministre bakende kosala makamba minduki. Bato ide pêche bozo kande basala. Bomoni pape ndinga yoana. Ayagi moko te. Tshilombo ayebi bato nini ya Belgique akutani na bango. Tshilombo ayebi bato nini ya Belgique oyo akutani na bango na makambo bayebi siye. Bandeko, boza na esengo, boza na côté na biso. On va les gagner. Tshilombo ayebi makambo nini bayebi siye. Na délégation ya ba Belge et kitaki ensemble na pape. Par rapport à ba élection, na suite nango. Tshilombo azo au courant. Tshilombo, sala tout organiser ba élection moko ya bien. Faille moko ezalate, désordre moko ezalate. Mais Tshilombo ngana oyebi déjà bande. Tshilombo ndeka sala akosa bino te. Délégation ya pape kitaki Mundele ala ki sa face na été. Bino bomoni pape. Bomona ki bato ebele bakiti na avion ya pape na ba musa ba valise banini. Ezalaki ka bato catholique te. Ezalaki bato catholique te. Ba Belge pe bazali na kati kuna. Ba yebi Tshilombo ayebi makambo nini ba Belge ba yebi siye. D'ailleurs na ba journaux mosusu ebimi hein. Na ba journaux mosusu ebimi. Hein? Mais ba lobeli makambo lobeli kuna te. Biso déjà tosaki au courant déjà que délégation moko ezo kita kuna. Po bakutana Tshilombo. To bande ko douter ce que makambo ko salima les 30 pe to mon délégation ekiti. Ça veut dire information tosaki nango par rapport à makambo ndo kisa Tshilombo et comme ya solo. Comme ya solo Tshilombo soki bolingi bo bengi ngana ko pesa bino mais makambo ba yebisi ba komi yango te mais rencontre salemi mais biso tozaki déjà au courant ya rencontre wana avant même que départ ya ba Belge o kitakuna ba ke ko yebisa Tshilombo ko mekate ko sala des élections à désordre soki o meki o kende par la force ba noko ba comme zo aller devant siko ba noko mais la vraie boule na ba analyse na nga na betango depuis ba 2 ans passés. Ba Taliban bomata bokita les grands prêtres Mukwege a se retrouver na tête à pays. Bozoyoka. Élection ou pas élection, beaucoup se retrouver avec grand prêtre Mukwege, les savants de tous les Congolais a se retrouver na tête à pays. Tu bien? Les talibans, vous comprenez que les talibans, ils étaient déjà au courant. Il y a manœuvre réseau Salema par rapport à Mukwege. Vous pouvez partager, pour l'information à Boye, vous pouvez merci mingi na bandeko bozo kota va to kota to continuer l'information. Na mon César Vie Mwanza Makuba. Merci mingi en tout cas. Merci mingi na vie Edi Bolombo, merci mingi nazo continuer l'information bo bangate nazo zong na ebike na soki na place oyo bakende banga bo bakende bisa la Félix. Merci mingi na maman juste quoi maman Wayi Christine Wayi, merci mingi maman Christine Wayi, merci mingi na vieux Vincent Kambale, vieux beau-frère propre, sans oublier vieux Tchèque de Madrid, Tosta Seke Liboulou donc Mikolo va misi bazoli ate pas Tosta Seke libangele qui va combattre ezati mais on les a cadre à beau frère comprendre pour organiser yo soko lingo boka Tosta Seke linga la on les a cadre à beau frère mais aucun de nango ngwana merci mingi na maman Béatrice Lokwa 10e commandement. Nzamba Pambolo maman Béatrice Lokwa 10e commandement sans oublier maman Naeliki à zone 51 frappe encore. Maman Naeliki à zone 51 frappe encore. CNN et la beauté suprême sans oublier aussi la bandeko tout oyo balingaka
peuple mokonzi na Goma partout nzambe apambola bino. Eunice Banze, la fleur du jour, la femme intelligente, toujours au service du peuple. Afongoli lisusu, innovation lisusu, vente en ligne, boutique en ligne. Hein? Okoti penza na site na ye, hein? Okokumona kuna Eunice Banze. Asa koteka en tout cas, ils ont Eunice service comme ça, si je ne me trompe pas. Bon, Eunice Banze, donc en ligne. Donc, olingo somba biloko tuma puta, ba commande, ba bilamba, biloko akolia, aza mena na katia na site officiel, o yosoko beti ko sala choix na yo poni, ofusali biloko ofuti, ba eko tikelo tina pale. Eunice Banze service. Merci mingi bande konangai. Toujours continuer toujours na appel ya ba cotisation. Ya mama puta, je pense que to komo ko chité. To suka nango eza vers les 15 les 20. Oyo apesi na notende ko ngai fungola mutema. E ko sala opasi tango mona bato mususu biloko na bango ekomi tokabi. E puta yo za na moyen okangi no maboko. Bandi ko ngai bo tindela to tinda ba mama na biso to sunga bango. Na zo songa na information a Félix to se bandi ko boza na esengo. Amata kitazo kende. De ko ngai ozana mbongo, ozangi mbongo te. Après olanda ka biso bien même maboko makasi. Po kota ko tinda biso 100 ou bien 50 ou bien 20. Ozomona ngoma maboko makasi. Merci na bandeko tout o basungi biso, o bazo continuer. O ya koninga tinda numéro nanga ezali 0032 466 33 33 52. 0032 466 33 52. Donc au Bengingai ou bien au ti directement na kombo nangai bon au Bengingai na pesi kombo po ezama mulai a to sa l'émission. Merci mingi en tout cas bandi bolangai na lo blando lo baboy ba taliban ba ezaki au courant déjà. Il y a information que ba risquer ba se retrouver na Mukwenge comme adversaire na bango ko pikula bango place wana. Yango bande konangai oyo aina Mukwenge, moi je m'en fous. Nana ina été. Moi je trouve Mukwenge comme un patriote. Un vrai patriote. Na ba combattant ba congolais tout o boyebi. Mutu moko te asali musala o Mukwenge asali. Pona peuple wana azate. Bango tout peuple ndi a servir bango. Peuple muta o servir bango. Mais Mukwenge a servir peuple. Boye bisanga congolais ou bien congolais na bino moko oyo a servir peuple wana. Botangi la moko na ba leader na bino tout. Azate. Mais peuple wana a servir bango. Peuple wana a servir ba leader na bino. Po ba komande ba za koma. Donc na aliro tozo kende Chilombo. Kosala no ba théâtre te. Kosala ba théâtre te élection. Soki na ndenge bozo me mangona kadima. Boko pataka bo pakatambangu na mboka. Ayebi makambo ba Belge ba ebisi. Chilombo ayebi makambo ba Belge ba uchi ko yebisa yi kaka ndenge papa. Omontango papa kitaki wana. Akitaki tala na mulongo wa batu. Tala na mulongo wa batu. Message ke ba Belge ba ebisi Chilombo. Organiser ba élection o eza crédible. Soka ba élection eza ndenge le kaka wana. Tokolongolo par la force. Ba Taliban déjà bazaki au courant. Ya makambo yo ezo sale make ba risquer Chilombo ba longolé par force ba imposer muta société civile. Chilombo ba longolé par la force. Ceux qui organisé ba élection ndenge, ceux qui ont organisé ndenge azo kende nango wana. Chilombo ba longolé par la force et ba ko installer muta société civile. Et muta société civile c'est Mukwenge. Bomata, Bokita. Chilombo organiser ba élection dans la norme normale ya démocratie na monde. Mais ceux qui ezali ba élection, oyo na liro na omo nozo mi manande kono wa boaki wana oya zana seni wana. Boko sauter. Boko sauter. Déjà na ba journaux déjà comment ko ganga il faut parce que chaque pays ezana ba colonie na bango. Ceux qui bolandi dans un journal moko eza awa. Basa ko sala appel na ba Belge, les Belges doivent faire vite pour intervenir pour la colonie na bango.
Pour ba pesa ta mot d'ordre ba français va intervenir. Donc la situation to komi na ngo bande konanga et comme la situation que ezana oya linga benga na kotindela e oyo ka ba journaux ndenge eza koloba na ndenge zo komama. Mais oh nga na ebisi makambo ba ebisi chilombo ba komi angote. Mais biso tozaki déjà au courant de délégation les 31. Oyo uti koleka ke délégation moko okita et que le ebisa chilombo ke il faut organiser ba élection bi soki o meki ko organiser ba élection des ordres ba ko supporter angote to piccolo par la force. Et tout le monde a tout le monde si c'est vrai, information les qui vrai que batona ba kita. Tout le monde peut ba kita qui. Ba kiti. Ba sili saki wana ba kati c'est pas ya fa la portikish. En face kana biswana. Ba kati sikuna. Boyo ke loko. Peuple zéro boza la motiver. To motiver bana Goma. To motiver bana Bukavu. Félicitations na bana Goma, santi sana banduka yango Goma. Bandeko yango ngoma félicitations bandeko bomona makambozo le kana Goma na ebite peuple wana eloko ni toko pesa bango ka doko mbato a Beni Butembo Goma Ituri to yebite Bukavu to yebite kadoni ni lobi tango mboka le oza libéré eloko ni toko pesa peuple wana peuple azola kisa patriotisme lokola bandeko na biso a est Goma Beni Butembo Bukavu non bandeko il faut que za la fier na bandeko wana bato ba tenir échec ya ba tutsi bande ko na biso ya est mais bande ko na biso ba Kasai ba teka na bango mboka kala ba teka yango lobi boko kanga minoko lobi boko kanga minoko na bino ba luba boko zanelo ko loba na mboka na isute tala peuple ti lelo ne to so na bino na ko la bino ba image peuple na sali banda. Il faut ba militaire ya Kenya ba tutsi wana ba nuba kende. Metala na Kongo na Kinshasa. Nazo ya na makamba Kinshasa. Banduko yangu ya Goma, Butembo, Bukavu, Uvira, banduko yangu akisanti courage. Courage muya sema muko na peuple mokonzi défenseur ya peuple. Courage na banduko yangu yote ya est. Bandeko peuple on a koufi belé, peuple à est a koufi na ba forme et tout, mais aza toujours qu'on rester fidèle na ma belé na ye, fidèle na ba province mosusu. Peuple à est, ba bomie na ba ndenge nyoso, mais le peuple est toujours fidèle na unité ya mboka wana. Mais tala bandeko na biso ba kasayen. Tala traitisme bandeko na biso ya kasa bandeko soki boko traiter biso ba tribaliste likambo ezate po papo ayo koloba mama tribaliste kuna azape congolais te azape na un tribalité. Tala peuple na biso bandeko na zola kisabino bola ti ero tango na Kinshasa baza ko bina tango tozomona makambo olobe na makambo ba yesuki ya niki soki nani bakangiye o sindi Kinshasa kuna est Masasi zo beta bazo boma peuple c'est anona la kisabino po bandeko na biso bandeko boza distrait. Na ba pasteur, na zoela makamba ba pasteur. Bo mona ba pasteur distraction bazana ngo. Boko yoka ba pasteur ba ya bandiko musu ndenge baza koloba. Kinshasa tango bino bozo sepela kuna. Mais boko mona makambo zo leka na est. Peuple à est en tout cas félicitations bandeko na ngai na ebite eloko nini obiso toko pesa bino lobi tango mboka ne ko za libérer to yebi eloko nini toko salela bandeko na biso à est. Peuple bobenga ka peuple zoba ba yuma zoka suka na ba yanketi lelo bazo résister après baza ko résister baza na 0 mètre na Rwanda baza ko résister boyoka bozoyoka wana ya lelo ha mama mina kufa Uzoyoka. Bozota la peuple. Peuple a debout devant Massas. Peuple a debout devant Massas pour unité ya mboka wana. Mais non frère Kasaye boteki mabele boteki peuple wana. Boteki peuple à est pour Nicolas Vest na Weston. Boteki peuple wana.
Lobby, bokoma bapaya na mboka wana. Vous saurez que moi je suis un prophète. Lobby bandeko na biso ya Kasai bozo koma bapaya wana na mboka wana. Po luata ndako passe. Osala boy passe. Boko bele la ke na mboka balingaka biso te. Na mboka wana boko loba ke balingaka biso te. Bandeko. Boko ganga bino bandeko na biso ba taliban. Manière o bino bo memeli peuple wana bo teki mboka. Me boye bake peuple wana ya este lobby ba okoma fort. Lobby peuple ya est wana ba okoma makasi. Baza déjà makasi kosala face na Kagame fara boy. Me bino bofandi na Kinshasa boza kobina, boza kolia, boza kosakana, boza kobetela ba Rwandais maboko, metala peuple na biso. Koma abimi. Boyo kasikoyo. Bato ba taliban. Omoni makambo zoleka na est. Botala makambo bango bazoloba. Peuple chien. Peuple chien. Ya baluba. Soko lebi kyo za mulubo za comportement na te papa o milongola nayo. Neti na kutai na mama na ngambo ko na pesi mbote. Asi papa ngamba mama ngalula. Na putai na garde midi. Abina za ka fanatique na bino tangolo ba mamba baluba. Na bi mama yo soko za nkati ya makambo o milongola. Eza soki balobiki ba soyili ba mela masanga. Neti nga mela masanga te mais je suis soyili. Hein? Soki balobiki ba mongo penza bango bana kindumba o penza ya likomata likola nzete ya makemba. Atala nzete ya likemba basala kindumba. Mais soki yo za mongo ebi ki osala no kindumba te. E ko déranger ote. Na balokele, balokele ba mataka likola nzete ya makemba po basala kindumba. Soki yo lokele o ebi ki osala ngo te. Bande bozomona makambo ezoleka na est. Yoka siko ba taliban makambo bazosala na Kinshasa. Po yoka. Batu bana lokuta moko na mona no peuple ya mensonge lokola bandeko na biso baluba na mona na no te soki basala ka ba cours par correspondance ya mensonge na yebite je ne sais pas soki mensonge o bazana ngo donc exact copie conforme à ba Rwandais mensonge ya bandeko na biso baluba Hollande yoka baluba bozo mona peuple libanda mais yoka bangwa yoka boyoka boka yoka bango boyoka boyoka lokuta boyoka lokuta boyoka boyoka lokuta baluba yoka boyoka lokuta do babeti ya mbongo filmo ni bisa papa boyoka oyoka alula cameraman balongoli image wana po ba filmer mais bango ba filmer ki bo publier yango kasi yoka bozomona makambo zoleka na est tala babolole oyo ya bizengi peuple chien bozomona makambo zoleka na est yoka peuple chien peuple mouton bato yo bozo sala ke o bato azokufa kuna metala masolo bango bazobeta na Kinshasa bato boko kimi na bino bataliban boko kima mboka wana peuple na biso azokufa likolo ba engagement ya bolole ya président na bino mais toi la distraction bozo mema kote o babeta ki mbongo fimbo o bato bazaki na baboyi ko filma image wana boyi ko mebiso to filmaki publier yango kasi publier image bo filmaki mbongo place babeti kala bazoba oyo ya peuple oyo balimbwa bali kanish na bambwa o bazanga ba adresse ya ba sans abri ba sans adresse fixe bolie bango tout tala score suite nango bambwa o bazaki na kisa to mona bango na bazando oleli ya bafufu banini
bolie bango tout. Tala sikoyo résultat nango. Bato bazo kufa na est mais tala bato yo ya ba taliban baza distrait. Pona bango po ba moni ka président la bango komi ko somba ba veste ya Turquie ba moni mbala moko ke ba bongi. Ba moni ke baza na pouvoir na ba veste ya Turquie ba usalele ba copie conforme ya nini. Mukuna se respecter. Bandeko voti yo kano pasteur moko. Pour vous dire que bandeko makambo biso tozolo bela kabino soki boyoki biso te. Évangile ba memeli bino kuna eza évangile ya lokuta na ute ko pesa bino ni parabole moko na bisi bino ke Hollande Pays-Bas ezalaka mai. Mais mindele ba réussir ko pousser mai komi mabele. Et komi mboka ya kofanda. Australie ezalaki ba indien. Ba boto la bango. Congo eza ba congolais. Mais Nicolas distraction. Y a ba pasteur. Na ba politicien. Na ba musicien. Tu risquais un jour ce qui te limité to beta histoire ya Congo dans le passé. Boyoka ba pasteur hein? Bino ba to botela ka biso Israël. Bande ko bo partager. Boyoka li solo ya Israël obino bo zotela ka biso hein? Boyoka li solo ya Israël. Bolanda siko prédication ya moninga na bino pasteur. Boli misanga na zolo kango eza na ngwa bobanga te. Comment? Boyoka prédication ya pasteur. Oyo asia comprena parole ya nzambe selon ndenge bango bateya bango. Bolanda. Bino ba pasteur à Congo. Bote ya kabiso ba Israël. Boyoka siko un bon pasteur, un vrai pasteur. Bino kazoteya. Pona peuple na ye. Bolanda munyamulenge obilo kazoteya. Na komeka po azolo ba Kinyarwanda. Mais interprète na yasa na Swahili. Na komeka ko interpréter yango na ona koyoka. Po Swahili na bango pe eza pe clair te. Eza ka bato bayaki. Po un Rwandais aloba Swahili te. Na il faut na apprendre à bino wande konangai. Un vrai Rwandais aloba Swahili te. Apprendre kande Swahili. Ba Rwandais ba yebe Swahili te. Ba oksoko moni Rwandais aloba Swahili ba ke aye koli Swahili ou bien na Uganda, ou bien na Kenya, ou bien na Congo, ou bien na Tanzanie. Rwandais aloba Swahili te. Rwandais aloba Kinyarwanda. Ugandais aloba Kiganda na Swahili. Burundi aloba Kirundi na Swahili. Mais Rwandais aloba Swahili te. Aye kola kande Swahili. Obino boza muto aloba Swahili. Oh, aza Rwandais. Non, non. Un Rwandais. Un vrai Rwandais ebi Swahili te. Un vrai Rwandais soko aloba Swahili ebi yango te. Aye kola kande ne bakima kawana bazanga place. Boyo kasiko yo pasteur oyo. Pasteur amunyamulenge. Bino ba pasteur o na ba Denis Lesi. Bato boyo ko tondisa biso ba distraction. Bolanda imbo pasteur hein. Wazote apona peuple na ye. Ya ba nyamulenge. Par rapport ya Congo. Boyoka. Si kama wengine. Alors biso to aloko bato mosusu te. Si kama cha. To zalo ko bato mosusu te. Alors biso to aloko bato mosusu te. Donc ba wa spécial. Biso to aloko bato mosusu te. Biso to zalo ko bato mosusu te. Bango batuti. Yoka ni yoba wana zotea. Webi pona nini? Ils ont 3 pays. Ils ont 3 nations, pardon. Ils ont besoin de Israël. Na pesi bino mboka. Tafu na kobenga na bamosusu wana. Bakanaani, bafareizi. Na batonyo so bazana na kobenga na bango na pesa bino mabele wana. Na kufandi sabino na mboka wana. Bino bana Israel. Na pesi bino mboka wana. Na kupesa bino mboka wana. Bato mosusu on Nzambe elisi bango na kopesa bango mabele bato Amerika. Apesi bango Amerika. Apesi bango Amerika.
bato ya misato biso tayebisa moninga na yo biso wana batuti ya troisième nakopesa bino mboka bino banyamulengi bato nyonso tofandi na bango napesi bino mabele wana napesi bino mabele wana bisika tu oyo bozali awa na mboka awa wana zolobela Kongo topesi bino bokofanda tala ndenge pasteur azoteya na modimo mosantu ke mabele ya Kongo eza ya biso bozoyoka pasteur mabele ya donc bapesa ba Israélien pa nzambe aprometaki bango na kopesa bino mabele na kobenga na peuple wana Israël azwa deuxième peuple oyo balaka bango pa nzambe aba américain apesi bango die sikoyo ye pasteur oyo nzambe alobela bango opesa bango est ya Congo d'ailleurs na place mosopo ba ekatani alobi boy peuple ya Goma ekolongwa place wana ba nyamulenge nde bakofanda wana oyoki bon pasteur un bon pasteur. Alors, il prête ce qu'on appelle la possession des terres et c'est biblique place nous sommes un peuple à distrait. Boy ba kenzambe ya kaka. Ceux qui vous a distrait, ba peuple ya boy ba ya kaka. Parfois c'est pour vous corriger que ngana pesi bino richesse. Chaque fois bana Israël ba bande ko sumuka, baza ko sakana la richesse on nzambe apesa bango, abande ko tinda lokola banzinzi lokola oyo. Ba ya ko beta bango. Omoni matea bango bazote. Baza ko teya, baza na basi ba prophétiser bango ke est ya mboka wana eza ya bino na pesa bino azoloba ngamu tunalobite ba pesa bango bazoya na Congo avec prophétie ke ba pesi biso est ya mboka eza ya biso aobeta na tolo eza ya biso yo pasteur ote makamba Israël yo pasteur ote makamba Palestine ozoka un bon pasteur aza côté à venir ya peuple na ye. Il faut bazwa place. Ya koboko la bibwele na bango. Ya kolia ya kofanda. Mais yo ozote ya kabiso Palestine, Israël, tango David abimaki, oh Salomon. Ce sont des anciennes histoires. Nous sommes dans l'actualité et la réalité. C'est que nous vivons. Mais pourquoi ma maladie au moment dans l'hôpital botia na ba nini? Ba problème ezakana kati ya église na bino, botia ngo dans le passé te. Botia ngo na présent oh naza besoin ya mbongo botinda mais bo banda kote mbongo ndali passé te kala bato ando senga ba mbongo bando bosuki ka ndali passé mais mbongo bozotia ngo na actualité mais makambo ya mbongo ya mboka bozotia ngo na présenter boyoki oyo Rwandais makambo zote Rwandais makambo zote na possession ya terre ya Congo azobetela tolo dai na mona itango lo makambo Congo tutuki na kotutuka peuple zaïrois bolingi toye bisabino ndenge nini ke chilombo na bande ko ba luba ba ye ko teka mabele na biso to koma ba esclave i carte géographique ya Congo ko se dessiner du sous bongo te ceux qui to continuer na ali royo les Tutsis sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi la tali même na ba président ya Afrique centrale na ba bantu baza ba mouton ba président mingi africain ba mouton les bantous. Mais t'as tous les présidents Tutsis, partout ils sont, Tanzanie, Kenya, ils sont unis hein, pour l'objectif de fabriquer le royaume na bango bazanango pour ça. Baza unis pour fabriquer le royaume na bango so qui m'a tout sur la bazanango pour ça. Après bazar quoi banzinzia, ato bomi, bate ko benda ba mosusu boya. Bobeti bobomi baye, bayo kakate Tutsi ayo kakate. Bayo kutana bolole ya ki Félix. Ake na Burundi ake ko signer sous ba accord ya ko ba troupe mosusu il faut ba kisama ba troupe mosusu il faut ba kisama ya ba Tutsi wana ba ya boyoka président Nabilo un militaire on lui donne l'ordre un militaire
ba négociaka na ete ba pesaka ordre. Mais yoka siko président na bino mo boko yebisa ngai soki aza président ndenge bobenga ga wana obi aza ndenge nini. Bino nde boko yebisa ngai ne bobenga ga soki président. C'est le bakombo bobenga bino mo nde boko yebisa ngai. Bakombo bobenga ga wana. Boyoka mutu na bino koma nenga zo loba. Boyebisa ngai soki aza penza ne bobenga soki nani wana soki ne bobenga soki nani soki nani. Mande bolimisa ngai fona tala telema ba image yango na bomba kiza ebele. O pasteur wa batutsi azote penza ne mboka wana ekomi ya bango. Mais entre temps mukuna azabo ya kote ya biso Israël, Palestine, David, Jacob, boni ba distraction boy bande ko ngai. Bolonga na kati ya ba église wana. Bolanda siko président na bino. Un chef donne l'ordre. Le chef ne négocie pas. Surtout avec les militaires, on donne l'ordre. Boyo kani azo bondi na ba militaire Kenya. Look. Bonjour Yoka. Tala même longi. Yakobondela. Tala. Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population Bonjour Yoka. avec la population. Botala. Botala même position na ye. Il y a faiblesse. Il y a négociation. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Voilà ça il s'agit général ya ba Kenya ba tout. Posez, répondez aux questions que la population communiquez avec la population. OK. Répondez aux questions. Na éviter muto mbwa o Félix Adiaka. Na éviter ce qui mbwa ngo penza ebelaka na éviter. Répondez aux questions aux populations. Est-ce que ba yebi que population a besoin de questions? Population lobi ba kende. Population lobi Félix Chilombo. Population oyo sake aza na contact balobi ba kende balingo mona bango te. Ndenge tozo yebisa bino boy Goma eza kopela moto. Peuple a boyi bango, alingi komona bango te. Mais yoka moto ango. Bo bando soana peuple wana alingi. Peuple a lobi ba kende. Bota la position. Un flatteur. Escroc. Bande bota la position à Félix. Eza bato bazaka soka futi yo nyo azu nyongo nopo soko kangie na nzela zando. Donc ariska defa yo nyongo mosusu sans faire futo ya kala. Tala. Bota la position na ye, bota la position na ye. Ça lokolo kangie azaki na nyongo na yo tala. 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 Ça lokolo ozo denga nyongo tala ni azali. Soyez vraiment attentifs à ça. On donne l'ordre. Ce que chef de l'État, on appelle ça ordre. Azana, au moins il faut tourner. Et on a dit ça que position à moto sur la défini nyongo, au kutani naïe, un farceur, a risqué de soit défendu nyongo balami balé. T'as la position à zango. Parce que c'est que farceur, bateau bazaka à côté de l'ongamawa, aux autres nyongo na $100 à côté de l'ongamawa. Comme vous expliquez, à ce côté de ce qu'on peut s'engager sur 20, l'objet en tout cas aussi ça nyonso. Jaraba Félix. Tokende. Bon mon atango makambo ezoleka na Congo. Lelo naza makambo ibele ha. Nazo makambo ibele biloko mosubo boyoka wa. Pete boyoka ngote ha. Boyoka ngote. Tala siko général. Oya ye Félix azolo bake akende kokota na contact mais siko général na yo yaza gouverneur ya Congo ya Goma aye wana ki osana na contact na peuple. Yoka biloko peuple azo yebisa ye. Peuple a Goma so boya bango hein. Oyoki peuple a ndenge so boya bango. Mais Félix a zo bake bokende boso la kana. Peuple a boyi. Félicitations bandeko langa Goma Butembo.
Félicitations bana Bukavu, Uvira, Kisangani, Est Mubimba. Félicitations. Peuple a se sacrifié pour la nation na ye lokola peuple a zati. Félicitations na bande konangai. Bo se sacrifier pour la unité à mabele wana. Bo tala siko boyo ki pasteur wana. Boyo ki pasteur wana biloko azote na église. To landa siko pasteur na bino Congo. Ezana ndeko mo azana kati ya salo ana mbongo moko ya programmer $300. Bolanda. Lo mo boy. Zama bipesa. Nyoso. Yana moko azana $150. Yana moko azana $160. Aya moko azana $250. Yana moko azana $38. Yana moko azana mbongo alwaye. Ino yoso bo pesa. Boyokia. Boyoki na note. Bolanda. Différence à pasteur à Mounia Moulenge na pasteur na bino Congo. Ana mbongo moko ya programmer $300. Pone lo mo boy. Zama bipesa. Nyoso. Yana moko azana $150. Yana moko azana $160. Aya moko azana $250. Yana moko azana $38. Yana moko azana mbongo alwaye. Nzambe azomona ka ba mbongo. Ino yoso bo pesa. Ozomona différence. Il y a un peuple bololais, na un peuple conscient. Ba tout baza conscient. Tala, ba pasteur. O ba kandi peuple na distraction. Ba pasteur o bazo distraire ba to pona intérêt ba tout. Butu ba rubera ba ofuta ka bango mbongo. Pona ko distraire ba to mater mo ka distraction. Bozo mo la différence dans la xibino des pasteurs. Au-delà de ça, tous ça ba musicien. Nani yalo ba makambo moko a pété boyebi angote. Nani yalo ba musicien. Ba musicien ya ba bololé. Oyo baza ba bololé. O bala kisaka peza ki bololé na bango na internet. Na otanga bango. Na première position, na deuxième position. Na première position, ils ont confié l'omide na Bozoba. La deuxième position, c'est Billy Abel. Na Bozoba. Maman moko mukolo ya Bozoba. Billy Abel. Lelo nazana yo. Wande ko oyo ayebi Billy Abel ya botindela ye. Maman Billy Abel a cause à peine à âge à la mère nangai. Ah oui, pas d'abord âge moko. Maman nanga bota en 1953. Billy Abel a sa maman mukolo. Peut-être à cause d'aller qui pas maman nanga quelques mois, quelques années. Mais Bozoba oh maman oya sa nango. Tokolobelaye. Parce que aza maman oya sa ko baby sa réputation ba maman aso la ki sa Bozoba na média. Malgré o biso toza ko sala pona ko lamusa peuple. Mais Billy Abel aza champion na Kofi ya ko la ki biso Bozoba na média. Wana na lobi na ba musicien. Na politique na ko lobi ya bino. Na politique na première position ya Bozoba c'est Chilombo. Na politique première position moto à Bozoba c'est Chilombo. Yami balé ses caméras. Toi non a Billy Abel. Bino moko boko juger. Avant la kota na commentaire na lobela siko on a yebi. To landano image. Ba mama otala boli misanga eza image oyo. Aza mama poninga bino abasi bino moko boko juger na makamono loba. Bola mda mama oyo bien. Aussi c'est la biche. Oui. Botal. Malgré toute la question. La ligne d'ailleurs tout n'est pas bien. Bien. Bien exception. Voilà ba bengi Mark Kitabu mwana mobali na ye Rochero. Voilà. Hein? Tala botala. Ah, et dans notre bâche. Mwana mobali na ye azo mata. Bomoni biloko dilabela zo la kisa.
bomoni hein bana basi bazolata yango mingi mwana ya mobali ye moto azomata na podium tala biloko azolakisa marke tabu papi mboma ate me mosika ça veut dire soki caméra ezalaka te na ndenge ya vrai bola alingaka simba na ye omoni na yebisi ye ya boye mama mokolo akobota papi na limboma bozoyoka wana marke tabo bomoni wana aza mwana ya donc mwana ya Biliabel na mwana marke tabo baba tata moko rochero tala sikoyo na mwana ngo kizengi tala mwana ngo pe kizengi tala nani alanda physiquement nyonso et voilà omoni c'est bon quand j'ai déjà plus de 8 enfants bozomona mama oyo biloko asali ça veut dire alors j'allais juste Biliabel buzoba eza na Biliabel mama moko mokolo boya mobali yango basi bato baboya mibali yango ezosimba te tata maboko eleki makasi mama mobimba alingika mbongo bolanda ye vraiment nakei balobi tika ye boya ye olobaka mpe ozalaki lokola gidare ozali so gidare te mama bana Biliabel okomi obenga fat mbumbum tala ya mimona gidare ti lelo ozali so gidare te okoma ngungulu fi mama moko alingi kaka mbongo donc mama osoki likolo ya mbongo kaka akopesa nyonso tika ye apusa mandeko Maman au Biliabel. Moi, je te dis merci. Donc, on se retrouve le 14 Bozela. Moi, c'est toi qui s'est là. Pourquoi vous avez besoin de je vais te besoin. Il y a des gars qui ont des bandes de coups à ça. Botala, ta maman Oyo, ya mukolo hein. Botala siko isimbe li balinga simba na wana. Allez, papi mbo mazamo na muke hein. Mais akomi ko signer ye muke. Allez. Bolanda mama Biliabel. Botala danse wana. Tout est ma belle. Toloba te. Papi mbo m'appelle on déconne malamoka gentil. Tala bilo mo botala ebinel wana penze da ebinel normal. Ti akimi na kokima papi mbo. Biliabel za mukolo. Ezala ba mama mikolo oyo ya age na obaza balanda ka musique na ba bande kolanda musique na ozako déshonorer bango Biliabel na munoko na yo ezaka mbongo chweke na munoko na yo mapa nkolo na bite soki mama mapa nkolo ngo expliquer kabiso ezaka nini na munoko na yo guitare acoustique ozai sou guitare acoustique te Biliabel okoma fat mbumbum peut-être au mita la kate, il faut tout le la vérité. Et l'autre pied pour le on a touché yo, ozako na buzoba, marque tabuana aza mwana ya moment si ya mobali na yo. Mwana mobali na yo. Tika ce qu'on a décortiqué un peu vina yo. Bandeko. Biliabel a bébé si va via bato belé, na kozwaka moko bien mibale. Mama oyo. A bébé si via ba jeune belé. Et belé boye ba kate. Lelo soko tali babi ndombe. Oya wenge akatana boye bakate poani akomaki mwasi mobali ya Biliabel babi ndombe ntango lobi mobali penza ya pale babi ndombe
Rochero abimi aki okutana na Werason. Ayebise mwana, yebisa mwana wana, papa na yazai kamaradi nanga. Azwa basi mosusu wana zaka mwasi nanga. Akoza na mama wana te. Werason ayebisi babi. Tika mère. Babi ayebise ke visa vie privée. Werason pona kozala na respect envers Rochero, yangwa longola babi. Babi ndombe. Azaka mobali ya bibi ya Biliabel. Mwana muke oya kobota. Carrière apetua nekeka boy. Mutu asilisi carrière ya babi ndombe. Mama oyo. Biliabel. Azaka mwasi na ye. Mwasi ya babi ndombe. Mwana muke wana. Rochero asala tu. Aki okukuta na Werason. Kobonde la ye. Yebisa mwana o atika zaka mwasi na nga. Iza respecte. Ngana za camarade ya papa na ye. Ya kozwa mwasi na nga te. Après za mwasi te tobota na ye. Ba yebisi babi. Tika Biliabel. Babi alobaki za vie privée te. Mbongo kama musique. Boko tsa ba vie privée. Babengana babi na wenge. Likolo ya Biliabel mama oyo. Kaka neo bozomona zola lisela babi mani papi mboma zola lisela miso kotuta mabele ndebo ya bando sana babi parce que bino bolobake oh papi nini papi mboma zama na muke na pesi bino exemple ya mutu moko bimana yi babi ndombe mama oyo Biliabel asuki wana te nazopisa bino bato ya silisa carrière akela Brazzaville azala mwana moko kombo na ekiminga ikuna oya zoaki penda en charge azai mutambongo jeune bwa jeune wana tilelo abamba mbati akatana tango babi wana kina Rochero Biliabel akendaki akoma na Gabon tango abetaki Biliabel bateke chelele batili mazili mamgenye mima ayema azaki na Rigo Star ava koma na Rigo Star tango babeba ni na Rochero ay akomaki na Gabon tango anazotambola na passeport gabonaise mutu moko se conseiller a Omar Bongo azwaki Biliabel comme mwasi Biliabel akomo tambola na passeport ya Gabon mutu ala carrière na ekipaka bo poka Biliabel sana poka moko ya solo penzo ya nini ya mbiso ya nini ya kote ya mbanda kasoko puta ni kote ya bwende kote ya nini ya Bukongo nkela kuna poza mbisi musoko simba ngo solo asilisa papa ya bato azaki conseiller soki ya sasu ya nini ya Omar Bongo akatana garçon ya zwaki na Brazzaville comme mbali akatana babi ndombe akatana na continuer Rigo Star akatana na yana suka ya nyosh nyoka longo depuis kaka bimana Biliabel atiaki na pale boyoka lisu nyoka longo leto chamba boyoka ngo lisusu depa beta nini poison nini muzembo ba beta ki nani ngamana kola akoma munene boyoka na kati kuna boyoka dudu adula zako bwaka mama Biliabel mama ndako mama bana wana Biliabel zana ndako ya nyoka longo tala nde nyoka longo asili atira tete mama oyo lelo akomi banda papi mboma komeka te mama azana mpoka ya mbisi peza kote ya Ikongo Bukongo nkela komeka te papi mboma soki olingi oyeba sango tuna babi nani babi ndombe soki olingi papi mboma olingi osila mama azana mpo omende azokanga mwana wana azo mona sao sentir ba ozala na mwa étoile na azolinga benda yo kolanda ndenge aza wana te mama mobimba na émission mobimezaka ba tweke tweke nga soko na tweke donc Biliabel soko timbongo quel que soit l'âge tweke ba Rigo Star boyoka Rigo Star tilelo
Na boy nano kokota na ndenga mama bala ndenga ke kopanza. Abomaki nano ya Rochero. Yepe ba yeko bomele pa soki ya nani o soki mususu ya biso na soki moko muso ayeki na simane ya bomele. Ayeko to ayeko bomela biso soki ya bisuri soki nani oyo. O muso da mwa miso minene boye mama biso ayemba ka biwana. Akoma gina Rigo Star. Bila bela yeko bomala sudi bana na ye. Batikele Rigo Star alembi elisusu. Mama bila belo se respecter. Aussi comme na bakoko kobini sa batu babilo ko basimane ngwana ezana age na osute. Ozana ba mama age na yo o batala kayo balanda. Yo il faut o bando pesa on nostalgie kala. Mais ba boye o baluka mwana mobali nazo ya na podium o balusile siko o balusile marque kitabu sima po atsala nini. Bilabe o balusile marque kitabu sima mwana mobali na yo po asala nini. Talaka bato ya ndengwa. Mama moko ya lokuta muyibi. Ozokola kaka te bande bo partager bo kata place bo tinda biliabel. Osilisi babi ndombe, osilisi nyoka longo, osilisi ni politicien ya Gabon wana, osilisi Rigo Star, osilisi nani oyo ni mgaso muso na mbongo na Brazzaville. Bango tu oyo babima na biliabel, bango tu bakatana. Papi Mboma kolanda tende ba poudre wana tie azali so acoustique te yo pe oza courage te ozo ebiseke acoustique ezali so te akomi fat mbumbum bilabel okomi fat mbumbum deuxième muto ya memi buzoba na media ba médecin c'est Koffi Olomide na mona no muto buzoba lokola Koffi Olomide te na media. Koffi Olomide comme na niveau ya kopesa mwana mobali biz. Na kamera. Makambo na apelise di biso. Koffi. Soko zo bima na mwasi kotuna ka passer na été. Kotuna ka passer na été. Soko Koffi tellement donc Azam mutumo wa lingi ko posséder batou. Si vraiment Obima vraiment na fali Obima vraiment. Donc ça veut dire vraiment peut-être fali vraiment ça place on ça vraiment. Oh, Koffi, aujourd'hui moi c'est battu fali. Asa ex ya fali. Boya kufunda pengaiti. Ex ya bato fali mais ndima na ka ça arrive hein ozali na mama Godé akoma ex na yo yepe bazwaye esali logota mutu nyonso ayebiki azaki mwasi ya Koffi OK mutu nyonso ayebiki mama Godé azalaka mwasi ya Koffi oya zingi ayebiki azalaka mwasi ya Koffi ex ya Koffi sai ni ozali soki na mama mosusu na soki nani soki Miriam soki nani ayebite mutu nyonso ke alibiki azaka mwasi na yo ex esali nini mais yo pe komi na ex ya fali ça fait quoi Koffi okomi na ex ya fali esali nini oh yo komi vraiment donc ça veut dire fali ndenge za boingani azaka place vraiment Koffi zwa kaka mais yeba ke yo moko lobaki muto ayebi mukongole ko leka yo moko ezaka mobali na yo donc sindi muto ayebi mukongo na eza fali Koffi muto ayebi mukongo afali ya fali yo ye ko yeba mukongo ya sindi après ndima muto azaki liboso na yo ke muto ayebi mukongo na ye eza fali ndima ango kaka tika koya kwa mburuye batu kochela batu mamakelele ba media koya kangisa batu vérité yango ana na moni musicien oyo ya bololé lokola Koffi te atie désordre na media mwasi na ye bana na ye mwana na ye tambola kote na ba caleçon Koffi Olomide kote la telabiso ba blouse bana basi kote mwasi na ye mosusu oyo asala biso ba défilé ba alia kote oyo mosusu sindi akio kangisa batu
Kofi, oza muta désordre. Koto obana na ye mususu bazali banda, bakomi bato maboma, Kofi Olomide. Le problème za wana Kofi, za na courage ya koyeba ke Sindi ayaka kuna anuariti te. Sindi ayaka mobimba te, azaka na mibali babima na ye. Et parmi ba mibali yango wonde bokomo zana tanga. Oboni na yebi nano mibale. Fali na Kulu Matope. Kulu Matope. Kofi, ozana na dembanda, onga na yebi. Na yoki na tilo tola yoza ba 4. Ngala beti anga mibale. Kofi, na mibale obayebi mukongwa Sindi. Kulu Matope na Fali ya sir. Donc nego zawa na yeba ke ozui ex ya Kulu Matope na Fali. Yako kangisa penga iti. Sindi ayaka kuna nini anuariti te. Après na ndenge Fali yango nde bazaka na Kulu Matope. Sindi azoluka mata. Yo moko yebi monde na bino ba musicien po fula mutu ndenge lekaka. Yo kanisi tango Fali azokuta na Sindi. Na ndenge Sindi azalaka ndenge wana bandeko na ngai. Ah mais il faut kaka. Vous comprenez? Kofi ozui ex ya Fali na Kulu Matope. Mais loko na sepeli na yo oyebi ko bongisa basi. Fali akoye ko bongisa ete na Kulu Matope. Mais yo quand même en tout cas eloko nga na trophée moko na ko pesa Kofi. Kofi ayebi ko bongisa momi. Ata bore sanga kombo Kofi en tout cas félicitations. Pourtant bazaki na Fali asaka bongo te. Tango Kulu Matope asaka na ye bongo te. Tango Kulu Matope o ba yemi bomo ngona changer danger. Tango Kofi abenga danger de mort. Bota la Kofi ni bota la Sindi na kati ya clip ya danger de mort ya Kulu Matope. Komaka Kulu Matope danger de mort. Komona Sindi kuna. Bokomona Sindi azobina kuna. Sindi ozu nani Kofi ozu ex ya bato ya Fali omekitisa. Mukongo ya Sindi muto ayebi yango Fali na Kulu Matope. Anati lokola yebi ayebi 4 ngana yebi ka 2. Mama ni tsunga, merci en tout cas. Boye ko inonde media na ba distraction. Tala ba pera ba bolo. Tu as distraire bato Kofi. Moi si je suis dans le passé na ye. Yo so ki passé na yo vraiment donc ningi za boye. Yo kutaki Sindi na ndenge ni. Okanisa ki nini? Okanisa ki nini Kofi? Nde lelo bando landila soki abima na nani? Oh, yo ba rete Sindi azaki muto apasi. Po na musique po muto afulama. Yo po fula ye so sali makambo sali ye. Mais avant pe a kota ba orchestre musa mike bande ke dobeta ba Kulu Matope. Oh yo zo sala ye lelo ba sala ye DJ pa ba chef d'orchestre mususu. Dai na tino kola yo tala 4 mais ngana soki na beti penda na fuye. Na yebi na no de Kulu Matope na Fali. O iza ya sir. Kofi, tika distraction. Tiko kangisa bato. Nzambe apambola be. Na lobi mabe. Muto ayebi mukongo ya Sindi koleka Fali na Kulu Matope azate. Kofi zwa kaka. Joie. Tika kotuna ba détail. Eloko na félicité yo obongisi Sindi vraiment. Obongisi siko na niveau akomi. Ye na Fali ata balingani lisusu ikosimba. Po avant zaki trop na se ya Fali. Azfa peut-être o pesa bien te. Siko soki ne ba kuta na gawana ikomi kosimba. Yo mobile ndenge ni muke ozu téléphone à moi. Kofi. Boni boitika moi si aza appel libre. Yo moko loka ina crime moko beta na oyoka obaka crime moko lobi. Bala pe mwana bato. Ata 5000 à pamba, pesa na pe na bango te ata 5000 à pamba. Tika pe mwana si aza appel libre. Mais yo moko champion ya kota la téléphone à mwana mwasi. Kofi. Même na kati ya aéroport, oza kofuye nanya komelie. Kofi, je komi nango kufa na zuwa. Okufa na tension ya nini ya mbasu. Yo kufa Kofi okufa lo mosote. Mutako boma yo kaka bazua na wana ya basi.
boya ko distraire biso makambo zo le ka serré na bamboka wana boya ko distraire biso na ba politicien muta buzoba na première position Félix toute la première fois na moni libela moi c'est président yai na moni mutbela moi c'est président Yami balé c'est caméré toute la première fois na moni moi si moko abali azaki na jibe ake pa ya na Brazzaville pa aller ki soki ya soki ya Ochombe aye pa Didi Kinwani aye ko suke pa caméré buzoba donc tant caméra tambola kawana so akuta na Didi Kinwani ba mo ayebi mukonga mère tango pe Didi Kinwani omona caméra bo na yebi masolo tu ndi makaka isa ngo bon zamba pambola bi na lobi mabe top merci mingi na bande ko tuba landi biso ezangi message na lingela lo bagale loke courage na mingi na bande kwa Goma félicitations mingi na bato Goma en tout cas Mungu ababariki Mungu abachungi banduku yangu courage moko banaume unaonyesha kama mpo banaume vraiment Mungu a vrai patriote banduku yangu Bukavu ya Goma asante sana Mungu ababariki abaprotéger alobika ka vérité oya lingina pesa adresse na ngai pour porter nga plainte mais na lobika ka keza bongo amen.